Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV. Tournez le micro. Merci. Merci. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV. Ndeko balanja de la foi TV mbote na biso toza awa na terre jaune oyo eza na awa na nsele tolobi na Tchangu na district ya Tchangu wepe sika toye tongo ba maman nsele ba jeune garçon ya nsele oyo terre jaune ba bengi nga ba papa Rabi il se passe quelque chose oyo biso candidat na ba élection nationale oyo zoya il paraît que balongoli kombo na ye nani alongoli kombo ya honorable Ogi Kalonji yango toye na terre jaune ba bengi ngai tobi te problème te tozela toluka honorable Ogi Kalonji bongo tosola na ye oyo bakolo base bakolo mabele bana nsele secteur nyonso ya nsele na mai na miso bakolela babi nani alongoli honorable Ogi Kalonji na course oyo to pe na ba élection oyo bango candidat nani alinga kwisa ye yango toye tokomona arrivé ya honorable Ogi Kalonji pe tokosola na bana ya terre jaune bana ya Kampem bana ya secteur oyo nyonso ya Tchangu sur candidature ya honorable Ogi Kalonji Ogi balobi ya biso moko bana terre jaune na mai na miso bana terre jaune baleli bana BAT bazolela babi nani asali bango boye toza awa longa na tanki futa tokoba reportage na biso. Même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a zali na l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobangelo kote atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekokutana Yesu isungi na ngai ya suka ekokutana ye atandele akosala atandele akosala mosantu elekizali Yesu Masiya Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapelei ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka Yawe Eli Eli Laba Sabatan
mpona nini otikinga eli na basabatani kotika ngai te kotika nga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Ata basi nasalela yo kolo nanga kino nakolata motole tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika nga pe lokola jako butekoyina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tongo ekotana te sokopamboli ngai te telemisa moye lisusu lokola Josue telemisa moye moye koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa sembona loboko yo nokiza mvule yo Jésus de Nazareth nokiza mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole yo Alléluia amen oh sabaote Yesu nde ibanga nanga na batama pona monake mwanzambe papa soki nazwi ngolu permetanga namona ta monkongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobale pona monake mono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Ambayude yo Ambayude Ambayude yo Pananjile yo Pananjile yo Honorable Kalonji Azate apostile te tozana pasi na kolela na mai na miso pourquoi pas apostile te azopesa micro na mama na biso poke ayebisa biso bato bazosambola na sango ya te Honorable Kalonji mwana chango mfiniki ya chango papa o malamu oyo asungaka biso baveve po toza na pasi mingi nani moto akosunga biso lisusu balobi ke honorable apostile te bazotambola mingi na kombi ya honorable mama na biso zwa mikro otuna mwa honorable Kalonji yango toinvite yo tosali mwa groupe na biso po teke toinvite yo oexplike biso ndenge nini opostile te otiki biso wapi toza na pasi na motema toza na mai na miso tomoni courant likolo na yo tomoni bakadame likolo na yo opostile te mpo na nini yango toyawa tobongisi groupe ya bamama nyonso ya chango liboso na yo oexplike biso tozopesa mama présidente na biso azonani mikro atuna papa apostile te mpo na nini ntango bayebisi biso te Kalonji abimi te na lise totamboli na mai na miso ngai natali bona lobi wenze yango yebebi bokokomisa te bokozela yaya bokomisa ye moto asalaki wezonzi totikali na
ya kolela terase ebeba biso tolobi bandeko mwana asungi biso wa makasi batoyi bakufa kalonja akundi baoyi bazokobela kalonja asalisi kutu moya azali kaka wana mpasi biso na kati ya parosi asali misala minene makambo minene asungi basi banzenge biloko ya kolia biloko na bongo kasi lelo likambo nini nani biso tokobibisa lisusu kote na biso bandeko aleluya yango wana nabengi tata nalobi tata toyobi yo te likambo nini alobi te mama nazali oyo ayebisi bino wana alobi nazali te nde bazali batoyi bazokobongisa ngai kasi nzambe azali tozwa lukumu aleluya na nzambe bana banzambe bayebisi biso ke yo postule te bainvalide candidature na yo eza ya solo to ya lokuta po biso toza na mutu mosusu te eza kaka yo likolo emate kita biso kaka toza yo biso toza basi ya soda na campem ndenge toye awa biso na campem mpe tozozela toza na candidature ya candidat mosusu te eza kaka yo papa lelo tolingi toyoka eske ozali to oza te ndo makanisi na biso nyonso tozotela yo soutien na biso nyonso tozotela yo ndenge toye na terre jaune boye tolingi mpe campem ebonga to ebonga te ebonga mozala mutu mosusu kaka papa Ogi tozoyoka lelo papa Ogi aconfirme biso ke papa aza candidat donc tozozela papa Ogi na ye awa lokola délégation ya quartier télévision ngai le premier honorable chef coutumier chef de riz oyo akendeki na présidence pour na démarche ya makambo etali courant mai mpe nzila biso bato tozalaki banei papa Aimé Mawei Mimbanga André Maluma mpe Mvita tokendeki ti la présidence yango wana mikanda wana ekomaki na maboko na yo mpe okendeki ti kolanda mikanda wana ndenge lelo courant nzila esalemi yango wana tozokamwa ke lelo mosala nano esili nano te courant ekomi nano epai na biso te mai esalemi nano epai na biso te nzila esuki na nzila biso na quartier télévision na quartier Mangengenge na quartier Staleville courant ekokende ndenge nini mpe balabala ekokende ndenge nini ntango na yo olongwei na esika wana okomi susu na suka te yango wana inquiétude na biso ezali yango wana papa na bandeko batindi ngai mpo na kotuna tokonfirme si réellement okomi na suka te ube otie députation te mpo na nini mpo bana quartier bana télévision bana Staleville bana Mangengenge bayeba ke yo ozali to ozali te mpo mosala esuki na nzela wabi kuna biso tozali kutia elika na biso nyonso na honorable Kalonji quartier Mukede bayebaka biso te lelo soki quartier Mukede ezali honorable Kalonji aye ateli biso wenze ya Kalonji na quartier Mukede ateli biso passerelle pont ezali kuna bato bakoki koleka ayeli biso transformateur ya courant po quartier Mukede depuis bandeko mosusu balekaka bakanisaka biso te bayebaka biso te nzambe atindaki tata oyo aya kosunga biso alobi nazotila bino lumière aye na transformateur lelo tozozwa message o Kalonji aza lisusu te courant epeli nanu te tozwi transformateur nani akopelesela biso courant soki ye Kalonji aza te mutu mosusu aza te yango nde tozotuna papa awa yo tozali na face na yo bana Mukede bazoyoka yo bazomona yo yanola biso eske ozali to ozali te eske biso soki yo oza te obwaki biso wapi biso badaka toza ya kokufa badaka bayebaka biso te ntango toyoki ke papa ye Moïse aye mpona kosekwisa bato ya badaka toye koyoka ke papa aza te lisusu biso tokosuka wapi papa na ngai toza na courant te toza na mai te
balabala kutu koloba te papa oza te balongoli yo papa otiki biso wapi nani tozwi mai te nani tozwi kura te mutongo nzela eza te mutongo mpesi autorité olongwa ndenge nini papa tokotia biso wapi obombi biso wapi papa yebisa biso verité lelo toyeba verité eza lolenge nini yo ye ofongoli makambo nyonso face tomoni clair sikoyo bango nyonso babandi koya kosopola kokosa biso na liputa moko toboyi bongo papa batia yo wapi bazongisela biso yo po ke okontinue osilisa na suka biso tosepela toza na posa na yo toza na posa mutu mosusu te toye lelo banda 5 heures du matin de me voir 5 heures du matin tozali a tozotuna papa Kalonji oki Kalonji mwana changu balongoli yo na likambo nini oteme suki bayebisa biso balongoli yo mpona nini nani posa na yo eza na mitema na biso tozosenga ke oexplike biso balongoli yo mpona nini. Aserjo Mama Sebacho Mama Bozera na pesa Mama Sebacho Bozoyo kanga sikoyo nyenye ya liboso nazali kopesa bino merci napesi bino merci parce que bolakisi ngai bolingo na bino appel ya liboso nazwi ezalaki ya ndeko ya moto bachelanga désinfectant ezalaki ndeko ya moto abengi nga alobi honorable ozali wapi nalobaki na ye naza na terre jaune alobi esengeli oya koexplike biso makambo oyo tozali koyoka alobi nanga honorable balobi na biso ke seni a invalide yo ozali lisusu kandidate après ye naye koyamba appel ya bamama ya Sainte Lucie nyenye toyokana après bandeko ya moto naye koyamba appel ya bamama ya Sainte Lucie balobi na ngai honorable toyambi batu awa badepute neti yo baye koyebisa biso Kalonji bochelaka motema aza lisusu kandida te bopesa biso bava oya ye esuki wana te naye koyamba appel ya bapariere ya Paris Foot balobi na ngai honorable senge bike biso pona nini ozali lisusu kandida te bino nyonso bosenkete lobi na yoki na Top Congo batindeli nga message batuni Kalonji aza lisusu kandida te pona nini
nyenye yango na lobi lokola babengisi ngai sa eyano nalobaki lelo lokola nazali kolanse début ya misala ya forage oyo tokosala na quartier télévision pour que bandeko na biso bazwa mai ya komela. Après lelo tokolanse mususu na Badara, ensuite na Mbatakulusu et puis na BAT. Avant na Camp MP. Avant na pesa eyano nyenye. Nalingi koloba boye. Nalobaka na bino bitumba ezali makasi. Nyenye. Nalobaka na bino toujours bitumba eza makasi. Bitumba oyo bazobundisa Kalonji eza lisusu ya Kalonji abunda ye moko te, esengeli tobunda yango biso nyonso. Ennemi na bino, ennemi ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi azali contre musala oyo Kalonji azosalela bino. Bozali ko se rappeler que il y a une année babetaka biso masasi nyenye toyokana kuna s'il vous plaît. Mbula moko eleki babetaki biso masasi, batu bazalaki sima ya masasi wana bao moko wana oyo bazali koloba lelo ke Kalonji azali susu kandidate. Esengeli koloba kobanga échanger camp, kobanga ekoteli bango pona kozwa vote ya peuple esengeli kokosa te, pona kozwa bolingo kozwa vote ya peuple esengeli kosalela peuple wana. Lopango oyo tozali ezali lopango oyo nasombi pa pona kosala ndaku nanga, nasombi pona kosala centre de formation ke bana na bino baya kotanga ofele. Lelo oyo tozali koloba nyenye nyenye, lelo oyo tozoloba natangisi deja bana na bino ya basi primaire plus de 3000 batangi ofele. Tozali kotangisa bango na Paka Juma na limete wana changu te. Na Paka Juma bana na bino bazotanga ofele. Na changu na Terre Jaune, na Sekomaf, un peu partout tozali komi pesa poete to transformer ba condition wana pona bana na bino. Yango wana nde likambo ennemi azali kolinga te. Lelo baloba ke Kalonji aza candidat te, ezali lokuta monene, ezali lokuta monene. Toza na bango. Ngonga ekomi ya kotika kosala politique ya démagogie. Tosala politique ya koplacer peuple likolo boyete. Avana koma awa, avana ya awa. Bozola nangai nyenye banani balinga kamona kolo lopango awa obete la mwana kolo lopango maboko nyenye na yebise Eliezer Ntambo est capable président ya parti na biso na yebise bitumba pe miba eske bakolonga biso bozonga na bandaku boyebisa bana boyebisa ba mama Kalonji akodecevoir bino. Ngonga yango esali nini ekoki na bandaki koyebisa bino yango nanu bomoni bango te bokomona bango ya solo solo boyete me nyonso wana makelele ya nsima ya batika biso tosalela peuple musala batika biso tozala nsima ya candidat unique
candidat du peuple. Comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyenye. Comme il y a candidat Nabiso Nanye. Nazo Yokate. Comme on a eu Fatibe. Comme on a eu Fatibe. Balinga. Balinga te. Fatibe Mokonzi. Yango wana bazali kobundisa biso pour que baya kokotisa ba opposant na biso, ba opposant na bango na terre jaune. Bazali kobundisa biso parce que bazali ba candidat ya ba étranger. Bozo yokanga bakei kozwa mbongo ya ba étranger mais baye ba que changu topesa yango na faci beton. Topesa changu na nani? Na pesi bino nyonso merci matondo mingi po nazali komona bolingo na bino chaque jour. Boye nde ezalaka. Biso tosali bino sikoyo bosala par na bino boye te. Merci Nzamba Lola apambola bino botiki musala na bino Zambe azala na bino na lingi bino mingi maboko po na bino. Merci, merci, merci. Tima ya kosola na bandeko nyonso honorable Kikalonja telemi awa na wenja Chéribin po asola suna bana terre jaune na ba mamo batekaka aisa bango ke azali candidat na bango ye alongo ete azokoba course na députation nationale. Merci beaucoup. Bisous. Ouais. La terre jaune kakaboye. Ba mama nangai. Bandeko nangai. Kalonji na bino. Yeyo. Kalonji na bino. Yeyo. Alo bakatele no salilile. Alo bakatele lo salilili. Bapesa ngona nzela kuna. Nalobi boye. Lelo na yeli lisolo muke. Lisolo muke. Makelele zo salema. Na kan ya ba ennemi na bino. Na kan ya ba ennemi ya Faci. Na kan ya ba ennemi ya Kalonji. Balobi ke Kalonji aza candidat te. Boyoki yango? Boyoki yango? Bazali bandoki. Baza banane? Bazali banane? Bandoki. Tango tozo polambula na bino. Bazalaka wapi? Tango tozo kweya na zelo. Bazalaki? Tango tozolela na bino bakenda. Tango tozolala molili bazalaki. Lelo kobanga échanger camp. Boyete. Lelo na ye kotindela bango message koloba boye. Makasi ya Kalonji ezali nde peuple. Makasi ya Kalonji ezali ba mama na ba papa boyete. Soki bolingi bolonga Kalonji, bolonga nanu peuple boyete. Oh lelo kolonga peuple ezali pasi. Peuple bafongoli miso. Lelo tozali komona na te parce que tozali kocha makadamu mususu na beya te. Banani baleki beya te mikolo yo. Bomoni makambo ezo salema kuna.
sikoyo mutu aboye azala kandidate atabino moko boko sepela totindela bango message toloba lokuta na bango toloba nini lokuta monene oyo akanisaka kalonja kokweya waya nyenye lokuta monene oyo akanisaka kalonja kokweya waya lelo naye kokonfirme bino nazali candidat na niveau national na niveau provincial seni atikala kolongola candidature na biso tobetela seni maboko tobetela papa kadima maboko mosala kitoko nyenye mosala kitoko seni asali tozali koencourage na koakompanye yango boye te no bokondima yango tala voisin na yo loba na ye bakosa biso lisusu te nayoki yango nakanisaki ke bakotika bake musika balobi esengeli to empêcher mibale basi wana bazali badepute en fonction parmi batu wana mibali bazali misato lelo naye kotindela bango message koloba boye makasi ya kalonji ezali nde peuple makasi ya kalonji ezali bamama na bapapa boye te soki bolingi bolonga kalonji bolonga nanu peuple boye te or lelo kolonga peuple ezali pasi peuple bafongoli miso lelo tozali komonana te parce que tozali kotia makadamu mosusu na beya te banani baleki beya te mikolo oyo bomoni makambo ezosalema kuna sikoyo mutu aboye azala kandidate atabino moko bokosepela totindela bango message toloba lokuta na bango toloba nini lokuta monene oyo akanisaka kalonja kokweya waya nyenye lokuta monene oyo akanisaka kalonja kokweya waya lelo naye kokonfirme bino nazali candidat na niveau national na niveau provincial seni atikala kolongola candidature na biso tobetela seni maboko tobetela papa kadima maboko mosala kitoko nyenye mosala kitoko seni asali tozali koencourage na koakompanye yango boye te campagne nano ebandi te bande oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a sali. Côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobangelo kote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu
bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akosala atandele okosala mosantu eleki ezali Yesu Masi ya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite kotikanga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu ata basi nasalela yo kolo nanga kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika nga pe lokola Jacob butekoyina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tongo ekotana te sokopamboli ngai te telemisa moye lisusu lokola Josue. telemisa moye moye koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa sembona loboko yo parce que au monde tout ça iso l'état et tout ça accident tout ça au cause à la yango iso ya eloko po effréné kaneti yote et kokende na l'outil il faut être gaz effréné. C'est ça en fait le problème. La la police va dans ses mains, nous ne pouvons pas collaborer avec ça. Ok? Koki m'a dit, faut y être, tu peux te faire mal. Ah, ça là on a pas ça d'ailleurs. nalobaka na bino eyosalema to eyosalema te bouche be moto olobaka te ata kosalangutu nasali programme akopesa kado moko boye ya polo tozosala makambo ezali antuka boye sava biso kaka boye bouche be
nasalaka ce que j'ai fait pour leur venir en aide, mais nazaka motu kaka wana juste kosala mais pour la force j'ai fait ce que je fais pour parler. Merci beaucoup. Déjà, à Terre Jaune, j'ai été interpellé, j'ai été invité par la population qui s'inquiétait par le fait qu'il y a eu un faux bruit qui circulait disant que j'ai été invalidé, je ne suis plus candidat et que les gens qui nous aiment, les gens qui pouvaient nous voter, allaient voter nos adversaires. Inquiets qu'était la population, ils nous ont invités pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé que tu ne sois plus candidat. J'étais venu pour démentir cette nouvelle et dire que je suis bel et bien candidat au niveau national à la Tchangou et au niveau provincial. Après avoir fait cet exercice, vous savez qu'on est redevable au peuple lorsque le peuple s'y mêle, c'est-à-dire il y a Dieu dedans. J'étais content de voir à quel point cette population nous porte et surtout aussi interpellé parce qu'ils attendent beaucoup de nous. Après, c'est tout à fait logique que je passe ici au niveau de BAT où nous sommes en train de suivre l'évolution de travaux que nous avons lancés depuis plus de 2 mois et demi. Je suis venu pour voir combien les choses évoluent. Vous savez, lorsqu'on n'est pas derrière ceux qui exécutent, il y a toujours des lanternes, ainsi de suite. Aujourd'hui, je viens pour voir, mais je suis satisfait du fait que les choses marchent. Ma grande satisfaction aussi est que la population du coin, ils sont heureux de ce qui se passe. C'est depuis des siècles que cette route n'a jamais connu une transformation comme ça. Aujourd'hui, grâce au président de la République, lui qui a écouté notre plaidoyer, il a accepté que les choses évoluent. Eh bien, je suis l'homme le plus heureux. Je pense que cette population va être contente dans les jours à venir parce qu'ils verront cette route être asphaltée. Bon, tout ce que la population évoque, c'est le nécessaire de la vie. Tout ce que la population évoque, c'est leur droit. Tout ce que la population attend de nous en tant qu'auxiliaire de cette population, c'est de bousculer l'exécutif pour qu'il vienne répondre à ses désidérata. Moi, je pense que c'est tout à fait logique qu'ils demandent cela de nous et nous sommes dans l'obligation de rencontrer cela. Moi, je ferai ma part comme je l'ai toujours fait. Je vais bousculer les autorités afin qu'ils répondent aux désidérata de cette population. Bon, déjà, esengeli boyeba que biso tozalaka équipe. Ba témoin bango yoyo. Yé candidat ya wapi? Kimateke. Yo candidat ya wapi? Njili. Njili. Ngapé candidat na national na provincial. Est-ce que ba invalidé biso? Jamais. Lokuta. Donc, peuple est interpellé biso et lobby yaka o expliquer biso. Toyoki ba ennemi na yo bazoloba que ba invalidé yo. Malamu nyonso salela biso siko tokosuka wapi. Na yaki koya koyebisa peuple wana ba invalidé ngai te nazali bel et bien candidat toko kende na maponomi. Ba oyo bazali koloba ke ba invalidé biso ba bandinde kobanga. Bazo banga parce que tozali très proche ya peuple. Bazali kobanga parce que tozo sale la peuple, tozo sala volonté ya peuple.
alors moyen bazwa lisusu moyen baya kosala baaventure babanda kosala liboso ezate na lansaka défi air tozo banda terre jaune nazo lancer même défi awa na BAT na lobby soki olingi oleka Kalonji awa yaka osala autoroute likolo soki osali autoroute te okoleka Kalonji te et même soki osali autoroute bakochango ba béton na oyo biso tobandi na se. C'est-à-dire que si il n'y avait pas eu cette vision, soki tomonaki musika koloba que peuple à terre jaune bazabatu, peuple ya BAT bazabatu, peuple ya mukoko bazabatu chango mobimba esengeli to banda kotongela bango banzela. Soki tozala na vision wana te mbelelelo misala ezosalema te. Zonga awa soki tosilisi okomona combien ba boutique ekokota ya baindien na nzela oyo. Okomona combien vie ekomata. Ndaku ya 2000, 5000 dollars et kokoma 50 000 awa. C'est ça ma satisfaction. Parce que je me dis que coin oyo bato babosanaki emati. Ba collègue député babandi kobenga ngai. Est-ce que tokozo lopango na BAT? Est-ce que voilà. Alors, na profiter pe ko lancer message na bakolo mapango ya BAT. Bote kaka lisusu mapango na moins cher te. Parce que soki nzela esili mapango nyonso ekomata. C'est très important et ngai naza na esengo ya kozala moko ya baoyo bazo salela peuple wana. Eh bien voilà, comme nous avons un reportage à l'élo, nous avons un biso moko honorable Ogi Kalonji oyo wapi. Nous avons un terre jaune, ba maman terre jaune ba bengaki ba na terre jaune ba bengaki ko lobato yo ki ba invalidé yo na passe na motema na pinzoli na miso nzoka nde ezaki lokuta campagne ya déstabilisation ezotalema honorable Ogi Kalonji arrivé bango nde apoati bango na miso ya bana BAT na bana terre jaune. Kolonga terre jaune to na BAT atala misala oyo azolandela ndenge nini ebandaki pe ndenge nini ekomi ezokenda malamu boyoki ndenge moko lobi asepeli na lolenge misala ezokontinue biso topona na biso honorable Ogi Kalonji yende ya biso moko. Merci Nathan Kifuta oazesi mabilili, merci et pas ya Gauthier Kele na montage, merci et pas Moussa Nzambe le pasteur de la foi oyo wapi azokamba biso, merci na honorable Ogi Kalonji to bosante honorable Papi Edimbo, merci na bino nyonso.